bêtise obino bolo ba bêtise nini muto yembi nzembo na ba ve wana peka ba konzi wana censure kasi babina ngote yo kasi babina danse wana tem suna ba boîte na bango bato bakota raté o ezalaka que non ba fi babimara ndem so kasi babina ngote tata mobimba telema nzo bina ba ve na biso ba gouverneur ni ve André Kimbuto kasi ve André bina ngote yo kasi la peine été obi ozaka danseuse ya nani ya Kofi wana vieux nanga na danseuse n'était mais vieux nanga benga Angelos. Et pourquoi ba censurer na no makam ba sali que ba censurer ba nzembo nga na moni na yoki bêtise mon côté au Kofi Ayembi na tata mobimba ezande biso batu auto raisonnara makambu ya mabe na place ya mutu tango ya Yembi est-ce que ya Yembi tata mobimba ou bien salabo non eza biso bato yoka musique et c'est que alingaka lobabo ya kimi boy le bien et loko bakang voiture wana ezana na niveau ya mopaote na niveau ya quadra couramment auto yebi na monde entier azana ba voiture azana makambu na ba koka pe ko escorter ya koti na mutuka na ba escorter y a pas de problème bako memaye na pousse bako meme ne lonyo so bako memaye mais pourquoi ba filmer Koffi Olomide pourquoi ba zuyer ba image pourquoi et puis muta bien simba ba téléphone na kangi mutu moyibité alobité ka ba yibi téléphone mais ça ba téléphone nga je peux dire que no bo simba ngote na bengi pété mena simba et bozo boya muta simba téléphone tala na okibuzo ba ya batu pourquoi bah je sais pas ce qui Koffi buzo bani na salara ba pexelo ka singila na ndenge nini parce que Koffi a maloba Koffi kuta yembaka amukie apesa moi conseil et tout ma benini ezawana mon frère pona nini bokanga kiango avanté ka tango batu ba télécharger ngo e ba CD batu ba sombi batu ba yembi nde boyo ko bima censure kaka pona ba mbongo parce que ba lia ba mbongo ata yo moko to ke si Angela est-ce que ba danse oya boy non dans swana eza ba modèle ndeti Weranson alinga koza agité apanzaka maboko siko ye alinga na aza musicien ni yo yebisanga oyo avimbisa ba poche lokwa Koffi azate donc eza style na ye atondisi ba papier atie ba papier mouchoir atie ba papier hygiénique et vimbi eza style na ye donc eza style na ye obina bon est-ce que ça problème Angela nabi kobina te ko vimbisa ba poche ko sala boy non to za ba mikolo to solani ke batu ba landa biso za ba mikolo Angela tango zobina est-ce que bike rapport sexuel to ke na on parce que ça analyse to sala rapport sexuel et lo nini et stimula ka sentiment mingi ze pas mutu ezanini ba toucher et puis ba geste oyo muta sara nini apoza ka dis-moi un peu ozana obina ndenge to déjà Koffi a bien ba danseuse na et puis a obini sa batu a otsa boy boy déjà toza mikolo ngana da soki vandi mubala otali mubali mbala teyo boy o comprendre par là obina kila mo gros sauté na zongi na papa te na tunika ko bina kila mo gros sauté to mabele non babeta ngo bo kila mo grosso siko ezalaki ba raisonnement na biso batu o kaka to linga ko yeba ke non kila mo grosso ezalaki ozo beta mabele ozo fina mabele ndenge batu to raisonnera mais ezalaki pa ya danse ya nzeba papa wemba kila mo grosso batu nyoso tondo beta bo et lelo Koffi abini boy tout le monde akena nini ke non abini ala kisi peni sala boy yango nde nga to ko vanda boy sous Valdino Msika achenenga bo est-ce que nga no résolé ka Valdia za posa abimananga mon atie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur nadambu après avoir défilé là-bas cité Pola mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepa sika. Ya Tobina Congo Température. Et yena mo pepa sika.
Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez de partout dans le monde à travers www.congotempérature-télévision.com. Nous vous disons bonjour. Quand je dis nous, il s'agit bel et bien de cette grande équipe technique de Congo Température. Là, je vois Shardak Marayoula à la prise de vie, Papa Kenjo à la régie finale. Un grand merci déjà à Madame Rosette Lafleur d'Hambourg. Voilà. Aujourd'hui, les studios sont vraiment débordés. Nous connaissons l'assistance de Jordan Kambala Tiseke du Messier Les Noirs, Dardine Simba Newman, Valdine Tambo, mon frère que je salue, et je ne veux pas Lionel, les réalisateurs de Congo, l'Ipanda Télévision. Voilà, question de parler d'actualité. Nous sommes là aujourd'hui avec une concert, Angela. Et ça fait quelques-uns, c'est un peu de parler des sujets de l'actualité. Nous allons parler de l'arrestation de Kofi, des censures, de la commission des censures qui a censuré, bien sûr, les 8 chansons de Kofi Olomide. Et après, il a été libéré. Mais Kofi Olomide s'est décidé aussi de porter plainte contre la commission des censures compte tenu à maltraitance à Zalaki, victime. Voilà, et si j'en étais au Solango, tout au long, il y a une émission avec Angela, Poupée Barbie, à qui j'ai dit bonjour Angela. Bonjour mon confrère. Bonjour. Ça va très bien, merci. Congo Température. Comme d'hab, muto makambu fora babenga benga etso éviter. Muto aza moto fora robenga benga quoi. Donc voilà. Moto mon we ba nini kozala moto. Déjà msunga mona mi ebate meyo ou bien Shadrack oyebake ngana na mo loromo boy. Peut-être venanga R9 que je salue oyebake non Barbia na mo loromo boy. Donc il aura nzambe ato bombia on a se ato sali ndenge nini na molili mais ben tesele mona na donc ben tesele yango. Voilà ben tesele bana kaka lelo o tesele peleli artiste na biso Kofi Olomide. Tu as été informé? Oui, déjà ils en a vu nangai Angelou Central. Le petit à Kofi Olomide à Paris que je salue aussi. Il m'a informé que non. Est-ce que veut na yo azana moi ba problème ba ye na tongo moi ketch moi boelo moi salité et sali ezu ata respect ata ya mopa ote ba zuye ba kotisi na makamwana nyoso ba tunyoso ba moni na ba vidéo ba tchétché na ba statut et voilà ndeka eleka ki abenga expliquer ngai. Voilà obi elo mo ya salité et qu'est-ce qui est sale et en tout cas, pour nanga non le beno et loko bakang voiture wana. Ezana na niveau ya mopa ote, na niveau ya quadra koramante auto yebi na monde entier. Azana ba voiture, azana makambu na ba koka pe ko escorter ya koti na muntu kana ba escorter. Il y a pas de problème. Bako memaye na pousse, bako meme ne lonyo so bako memaye. Mais pourquoi ba filmer Kofi Olomide? Pourquoi bazuyer ba image? Pourquoi? Et puis mon bien simba ba téléphone na kangi mutu mo yibite a lobite ka ba yibi téléphone. Mais ça ba téléphone nga je peux dire que no bo simba ngote na bengi pété mena simba. Et bozo boya mutu simba téléphone tala na okibuzo ba ya batu. Pourquoi? Voilà Angela Poupée Barbie Olobi et buzo ba la manière dont Kofi Olomide a été escorté sinon okende on a parlé de la justice mais la manière dont Kofi Olomide a salara musala quelque part et yango peza pekaka buzo bato eza maele selon. Bah je sais pas ce qui Kofi buzo bani na salara na question tuninga donc bandela no question on a bien voilà. Obi façon ba escorta ki Kofi Olomide eza ki buzo ba vire en aye. Voilà, na poser question boy. So lobi ozwa futa jalo. To banda on wana. Ozwi futa jalo. Ozwi aspirine. To sangisi yango na IPP. To sangisi yango na tata mobimba. Yebisanga n'époque où ba futa jalo ba aspirine bimaki. Kofi Olomide a été victime ya ba escorte, ya ba manière oyo selon yo. Non non parce que Kiti mungongo apa? Non, na kiti mungongo te. E o mata nango solinge mata nga na mungala tina mbuza. Solinge mata to ke nango ya o mata. En tout cas, il y a RC. Oui. Na bi na sens nini na lobeli non parce que na tango ya bimisa ki ba futa jalo tozaki na régime mosusu. Et na tango bimisi ba pipipi ba nani Alidor o ba onyoso ba censuré wana ba la femme de quelqu'un to zape na régime sous donc ba président pe eza ba différents présidents wana to zaki na président Mobutu si je me trompe pas et maintenant là to za na président Tshisekedi Fachi au lieu to benga et pourquoi ba censurer na no makam ba sali que ba censurer ba nzembo wana nga na moni na yoki bêtise mon côté au Kofi Ayembi na tata Mobimba ezande biso batu auto raisonnara makambu ya mabe
na place ya mutu tango ya yembi est-ce que ya yembi tata mobimba ou bien salabo non eza biso batoyo ka musique et c'est que alingaka lo babo ya kimi boy eza te Kofi ba clip wana babengango audio vidéo donc na latin il a ici vidéo il a ici vidéo ça déjà oui eza matoi deo eza misu en latin comprendre censure comme ça censure eza pour na nini aolandela na ba vidéo na ba son comprendre so to vu total clip ba exhibition ba pas de danse wa est-ce que total ba exhibition ba pas de danse ya ba tata mobimba ya ba hippie tangu ba papa mo tata mobimba soki papa mobimba eza papa mobimba tangu ebimaki pourquoi pas censure elandela kiango et panzani déjà na monde entier batu ba sombi ba CD batu ba télécharger nde lelo censure yobima toyoki ba leader wana ngakutu ya ngonde na lalela ya ngonde na lamukela alidor donc eza nzembo chanson préférée nanga valdi ayebi alidor wana et alidor lelo batu to wana ngona ba téléphone na ochango na fête anniversaire na wana obeta censure lelo kangiango to buka ba CD nani la femme de quelqu'un eza Kofi te eza singila Kofi aye parce que ba sali dio na singila comment est-ce que je peux dire ayaki pona basa featuring na singila et tant usko ba pekisa donc ba foli singila ba pekiselo ka singila na ndenge nini parce que Kofi a maloba Kofi kuta yembaka amukie apesa moi conseil et tout ma benini ezawana mon frère pona nini bokanga kiango avanté ka tango batu ba télécharger ngo e ba CD batu ba sombi batu ba yembi nde boyo ko bima censure kaka pona ba mbongo parce que ba lia ba mbongo ata yo moko to kende wapi wana mikampeto zonga mamke marambolo baki aspirer bima que na régime sousou je crois que zaki pendant ba même époque o bima ki na ba obenito ibaka ba obenito ibaka ba nzimbo ane belé et puis régime wana so bi totala façon bango osama kambo na lelo oyo et ndenge moko te so bi otapi ba clip oyo Kofi Olomide abanda ko sana ba époque wana na ba clip oyo et ndenge moko te est-ce que bi que entre nous soit dit Angela est-ce que bi que ba danse oyo boui non danse wana eza ba modèle ndeti Weranson alinga koza agité apanzaka maboko siko ye alinga na aza musicien nini yo yebisanga oyo avimbisa ba poche lokwa Kofi azate donc eza style na ye atondisi ba papier atie ba papier mouchoir atie ba papier hygiénique et vimbi eza style na ye donc eza style na ye obina bon est-ce que ça problème Angela nabi kobina te kovimbisa ba poche ko sala boue non to zaba mikolo to solani ke batu balanda biso bazaba mikolo Angela tango zobina est-ce que bi que rapport sexuel toke na parce que ça analyse to sala rapport sexuel et lo nini et stimula ka sentiment mingi pas mutu ezanini ba toucher et puis ba geste oyo muta sara nini apozaka dis-moi un peu ozana obina ndenge to déjà Kofi abiaka ba danseuse nae et puis aobini sa batu aotsa boue boy déjà toza mikolo ngana da soki vandi mbala otali mubali mbala teyo boy o comprendre par là obina kila mo grosso te na zongi na papa te na tunika ko bina kila mo grosso te to mabele non babeta ngo bo kila mo grosso siko ezalaki ba raisonnement na biso batu o kaka to linga ko yeba ke non kila mo grosso ezalaki ozo beta mabele ozo fina mabele ndenge batu to raisonnera mais ezalaki pa ya danse ya nzeba papa wemba kila mo grosso batu nyoso tondo beta bo et lelo Kofi abini boye tout le monde akena nini ke non abina la kisi peni sala boye yango ndelo nga to vanda boye Valdino msika achenenga bo est-ce que nga no résolé ka Valdi za posa abimananga ou bien la kisinga bon non pona nini tokenda kaka au-delà ya makambo ba musicien na biso ba salara pourquoi Angela osa la commission à censure mutaya présenter ba texte nae au moni parti mo akomi bako komata mususu ma sokola mais na audio na studio bakomi masoko excusez-moi eza eloko to yoka ki na kati ya nzembo non ya Kofi Olomide na tata mobimba parti mo rabaki masoko yebis wana pe zape kaka selon yo zape kaka ke non nyoso Kofi Olomide kanda sa victime est-ce que yo ka parti wana te non na ebite na landa vraiment parti wana te soki parti wana tant aussi ça otindelinga ta parti wana bio kisinga na olinga Kenjo a relisa jusqu'à quelques secondes parti wana na yoka te parti wana tant yo oyembi ke masoko yonde o raisonner okeza ba
en tout cas na ebitene na koloba biso to raisonnaka au-delà ya ba nzembo ya ba musicien na biso pourquoi est-ce que ba nzembo mususo yo ba to libanda ba yembaka emso yemba ngona portugais ou bien zo yemba ngona mnoronine biso to zo to bine est-ce que to yebaka soki ba lobaka nini na kati est-ce que bango na bamboka la bango peut censurer les arrêtés ba censurer ngo mais biso to bina to yemba est-ce que to yebaka bilo ba loba na kati lelo yo Kofi abimi victime lisusu que non ba censurer ba nzembo na ye tangu akendaki ou bien tangu basala ba nzembo wana nzembo ebimi déjà 2-3 jours ba to censure wana ba yoka ngo na noté ke ba censurer ngo avant et ça la taba 1 mois 2 mois nzembo eumele sali 1 mois bien 2 mois après boye que censure et puis censure ngo boye ko et puis yoka ba langage ba to na ba loba na vidéo yo tata mobimba bo omi pesa respecter mutu wana azoloba wana yo kokoloba na Kofi boy yé mutu aloba kana okokoloba ando sala ka musala na Angela est-ce que non parce que ba profiter qui non na faiblesse à Kofi ba profiter au koto atindika au koto aloba mais est-ce que pour ni ba profiter na faiblesse ya Félix Oise côté pour apesa ka ba faiblesse na été pourquoi pas ba profiter na faiblesse à Redia Miss baza batu baza faillible mais pourquoi makamone comme la Redia Miss cité et comme la ka ba Félix Oise ce ka mutu ayibi atelo muso ebungi na ndako ezaka yeka mutu ayibi yango wana Kofi kombo lati sa bu salité obino boloba kana tata mobimba buzo batata yango wana elo muki osala boye bêtise nyoso ye likolo na ye c'est un homme responsable lati sa ba buzo banyo so tanga betara pe ba abetara danseuse na aéroport ya ezara na Tanzanie na Kenya balati sa peka buzoba non balati sa buzoba te parce que wana ezaki elo mo Kofi asalaki ata tout le monde se pele na ngote parce que déjà moi si azeloko ba pesa valeur et puis sala ngata na miso bato sala on a miso bato puis caméra ezalaki wana na aéroport wana ba cha ba caméra yango wana pour ça qui que non Kofi ba traiter que après aye ko s'excuser ndeka Karine Mokonzi la baronne afinga qui honorable Jean-Marie Lukula c'est après qu'on s'excuser donc moi la maille Lazara bon ça l'erreur directement au Seigneur pardon non ya Kofi apparemment ils ont sous erreur tempo on dirait yebaka so tali émission oyo parce que nous se bandi à partir émission à partir non oui yoka na okende yoka Kofi Olomide na président sortant juste après émission moi les cas na plateau peka ya Nati atena ba propos moko boy et après yango présidence et engagé qui va poursuivre contre elle et puis lors il y a émission on a pena Nati le collègue lisusu kaka atena ba propos moko boy pe kaka alors yemo lo ba nini na yebi que après émission oyo ba makambo ezala et par là au moins que c'est que Kofi a préparé ba makambo nyo c'est comme la parce que bino nyonso bochaka misu na Kofi babambara mbuma comment babambara libanga na mbuma babambara libanga na nzete eza na mbuma ya hotela comme nde baka baloba que non babambara libanga donc Kofi azeloko etela donc ce cas lobi eloko fu batu babanda nde azana émission wana batu bande ko yokango mot par mot ba yebelo nini ba soutirer na kati po ba créer les pour ba soutirer loko Kofi aza éducateur de masse. Comment est-ce que Yoeba qui est censé à 5 musiciens $2500 est-ce que n'est quoi apprendre en qu'à 5 à $2500 ouais à lobby $2500 on va 5 à ngopé en espèces et puis à lobby batu wanande baza batu oyo bazo abuser na pouvoir oyo chef de l'état pesi bango pour baluka ba salaire est-ce que il était important la Kofi Olomide vu son niveau ya ole kana voix wana pour dénoncer ba makambo o ifaki aloba wana mais ne kaka ucho loba yo kasi ba emsu ba makambo nyonso ezoleka leka emsu le président Fachi azane pour courant ba makambo nyonso te parce que tant ba sa biloko wana emsu ye azo courant ngote lelo pe likambo ya saisa e bimini ke saisa lobi we saisa lobi mais saisa akutani na président Fachi ba sololi so ba kutani to bia ba sololi na onga na ba prendre nga que non président lobi ayebi makambo wana nyonso te avant data zonga na mboka mais le batu kaka wa mitema mabe ba men noiro bazana se balinga ba dimnie baningo balinga ba dimnie mopa o mokondi mais et aussi mbalango te parce que akendaki après 1 heure ayo zonga ne parler ba balinga ba kanga ye ba sale soni zéro botuli akendaki après 1 heure ko zonga mais na niveau na ye au moins te quelque part et ça peut humiliation na ndenge to yebeli ka mopao oyebi ke batu belé ba concert belé batu belé batu tatolo si longtemps que mopao ozaka na mboko ngaba okanga te mais tango yo moko Angelo Vando talaki majwana façon ba memaki obi c'est 1 million est-ce que c'est important Kofi Olomide vi est-ce que bi kende to tikali awa na Congo awa Kofi Olomide ndaza icône azambiaka na batu nyonso ba mission nyonso belé batikali soto wito tsa ba justar nyoka longo to longo ba nyoka longo
mais yende kaka mutatika là balala déjà banyoka longo balala donc Koffi Olomide wera kutandimi yango keno Koffi Olomide banga peso akena aligné ya ba niveau na ye aolala yango aza toujours accro na ba bêtises pour alala te nande nini nandeni aza accro na ba bêtises nga na comprendre bêtises obino bolo ba bêtises nini muto ayembi nzembo na ba ve wana peka ba konzi wana censure kasi ba bina yango te yo kasi ba bina danse wana te msuna ba boîte na bango bato bakota te o ezalaka ke no ba fi ba bimara nde mso kasi ba bina yango te tata mobimba telemi anzo bina ba ve na biso ba gouverneur ni ve André Kimbuto kasi ve André bina yango te yo kasi danseuse la peine été obi ozaka danseuse ya nani ya Koffi wana vie nanga na danseuse nité mais vieux nanga benga Angelos ba kutuma linga mingi ba biema eza nanga kutu pona biema te mère ali en tout cas mes respect na yo donc wana famille nanga wana famille nanga eza kuteke na hotelema pona mabe soki asali mabe en tout cas na komela ke message na oyebise ke no bobo na nde kutoza na sa na émission kala mingi ta mais ayebise nga za pour problème pe abuzoba oyo obima donc tande basculer Angela so zaki directeur ya commission à censure na pesi kutumboto mais c'est Maindombe. Est-ce qu'on a un jour vandi pebo otali moi na ya mwasi danseuse na kati ya quartier latin alata ndenge balata kawana on otala et puis tu te dis ah voilà nazara fier na ozana moi na mort danseuse na kati ya orchestre moko boneti quartier latin en tout cas wana zaka na scène ndenge Koffi alinga bazala il faut bazala bon wana eza choix na bango wana eza teni ya scène nandimite ke danseuse moko ya Koffi oyo yebi ubianga na yebi abima déjà libanda rande to beta batubo abimi na biloko wana mikie aki osomba mso ata crédit nini non ba pe ba mama ba msu bazala ba parents na bango ti lelo na banda kwa ba parents ba msu pe bana bana ba msu pe ba mibali moko confirmer bazali wana eza teni de scène ndeka Félix Oise quoi alinga ba danseuse ne balata msu ba maputa msu bilambe bomba c'est lui eza ndenge akenda nango ozaka na relation moko na Koffi Olomide na ebite soki ozaka pe temps courtoyer ba danseuse na ye to ye moko Koffi Olomide te ye moko c'est ça question mo na poser ye moko oui mais ba danseuse te ye moko na équipe na ye mobimba et si arriva pe tourner que non mon pas toyoka que non yo bombaka ba danseuse na la place moko au réserva pour na bango uniquement ba bandate oza pe temps tourner et puis bon est-ce que ce basali maki amoni que moya cha bango musike za album ezate ka album ezate répétition parce que lupango ya gaillard basa répétition na sima tant répétition ata Michael Jackson kuta répéter banda les premiers les 30 mais yo kasi babima te babi olinga benga danseuse moko siko na ebise place azato kenga na yo so benga isuta muso azana na mon frère là yo lingi na benga na bengi ka siko na caméra to kei to sa une émission libanda. OK voilà benga le temps peut to souffler mamuki un grand merci sa émission na benga ko banga no te no benga on a vu que azano ya ola na carte na mon frère te loro te botika ande ba bêtise wana boloba et honora Koffi te mais est-ce que ebi Angela ba te belé ba reprochaka Olomide na ba anti-valeur rebelle oui bien go je sais que baloba rebelle bois qui makam nyonso ya mabe mais comme azaka quadra koraman bino nyonso bobina pe banzembu na et dikaka pe bino yana banzembu ebele ya Koffi o lelo batu bayoka emso alinga sa divorce ayoki banzembu bafuta jalo ayoki ba choc ayoki ba aspirine to vivre ngo lisusu te mais ba c'est des ba palente yo vivre ngo lisusu te yo yoka lido oyoki la femme ata eza yete mais voix Koffi oyoki la femme de la femme de quelqu'un et belé na ba sonnerie na ba téléphone yoka ipipi o ayembi na ba tata mobimba papa ngwasi mama saka masoko mais est-ce que beta maté ba lobaka pour ba censurer ba anti-valeur to lutter contre yango yo bina ngote na tuniti yo bina ngote ngala bina na ngango yo bina ngote eza na poto wana bato ba ofinga baza contre makambo wana obia baza pour makambo nde basali Koffi basomba basede wa bato poto wana ka bilobela bango kaka bongo to so mutasali bo bakebo so mutasali bo bakebo mais basepela pe na makambo wana est-ce que n'est-ce pas s'il y a 2 ans bakangi Koffi Olomide mbalibele nayebi que pona ninga betaki danseuse ba interpellaki ye ba ye kokanga ye et puis na censure tant ba ça qui censure la fois passée na 3 fois non 3 fois té voilà 3 fois wana n'est-ce pas s'il y a combien d'années totika le koyoka ngo nulle part pas ya Jibem Piana non
tozoloba na ba niveau na ba génération te ya Koffi Olomide na ba niveau likolo ba JB Mpiana peut-être ba censurer en côté parce que ti lelo tozi ya balle de match to ebite balle de match pe bombeli biso nini tozoloba na biloko ebime déjà mais Koffi ba trop défensif Koffi ba censurer ya liboso na nini na makambo no ya danseuse JB Mpiana beta danseuse te abeti danseuse te pona na ebite ndeni msupe donc na ebike JB Mpiana na ba fan na non lo ba mabe pona JB te na ba vie privée à JB Mpiana te na ebi ya ba président msuste mais makambo pe ba sana ba danseuse na bango comme ebimaka ya Koffi ba tout le monde ba kenda ba geta ba moni ba danseuse ba na maki ba ke ba lobi loba donc yango ne kangama ke Koffi atiaka ba danseuse ne kumba ba bimate là na ebite deuxième de chose pona asala ki danseuse ni oui wana na lobby ba censurer qui nzembu na ezaki nzembu to nino ba uta ko censurer la fois passée na o ba uta censurer siko ba sangizi na ba nzembu mususu ya bien ka motema mabeke ebeta te mate betite me Koffi de aller on peut de ba la razu de ba la mais siko na lobby que ba to na musu ba censurer bango te pourquoi parce que wera déjà tu que Babylone a déjà raboué loyenge wera rumba vraiment faut que ça censure beta ba danseuse wera faut que metto et l'autre monde on pas wera te wera beta ba danseuse loyenge au beta ba danseuse mais mutu est-ce que biki ba te belé bandima ke Koffi Olomide za mutu esala ka mutu mayele tu que na air onde ba bimaki bongo akende mbama ko beta scrabble mais pourquoi pas à rejoindre mayele na ba axe na muntu muso eza nango ba stratégie na efala ke na ebongo akenda na musique na ebongo po makamne kenda liboso muntu muso lo wa wera fa kenda na makamne bon po kenda liboso muntu muso kande ti yo sano émission no calmement bo tranquille emsu Mike Lokamba sande ti yo salate ya linga beta ne ba guerre po kendara yo kenda no bo po na oza apela bandenge de bana ki balobaka esopa yo mwate ke esopa eso pana Koffi ekite makasi tanet image wana Koffi Olomide non c'est là Koffi Olomide lance appel na ba chroniqueuse nyonso be ba journaliste ana posa à ça l'interview bi combien de kende po eza musala na biso tonda libanda kende po eza musala na biso siko to kende asali appel que non nana posa na recruter ba danseuse à sika ngana mwana mwasi mais on pesa mwana nga ba yebele non tinda mwana nga bako yo tinda to kasi ba danseuse nyonso ba kende pa et pas Koffi Olomide ba parents na ba to tinda ba non ba mikenda ba yebele misu petit lelo excusez-moi ti lelo ba na posa bazonga ba kende mso pas Koffi ba kebeta même sous place c'est limité ba kende mon frère ba kende. Voilà, merci beaucoup Angela Poupée Barbie et to kenabiso malem to comme tia ko kenabiso et na aussi ça. Koffi Olomide ba arrestation, Koffi Olomide ba propos tenina ye, Koffi Olomide lelo oyo. S'il faudrait to vendre sa moto, total asima. Total Koffi Olomide ba futa jalo, Koffi Olomide ba aspirine, Koffi Olomide ya ba Gino, Koffi Olomide ya ba wake up. Koffi Olomide est-ce que est possible te lelo pe Koffi pe a changé pe pas chose pe Koffi pe na image mususu pe na couleur mususu pe pour tout ça na pour ça to garder comme valeur ya mboka na biso to boyeza ke no muta kufi après na sima to comme over za est-ce que ça possible Angela? En tout cas c'est non possible parce que rien n'est impossible. Lobaka kande balobaka que non Rabbi ne change pesant nzambe ne muta changera te mais biso batoko changer donc Koffi azam muta ko ki ne peut changer ezate kande bato balobaka que non nzete si les gens komeli boye moyen zong ezate mais azam mutu tant déjà azu ba interpellation ya batou de gauche à droite et puis ana ba vieux na epé na gouvernement oh ba bengi pe que non écoute mon pas au faut tika bobia sala ape mon tout ayo ka doser kitsape mais ezana ngoka jalousie ya bato balinga que non ba nuire mais noir et lo ba yemoko ezana se ezana pour ça et doser nini mais na yebi que Koffi aza muto buzoba te me batunde balinga ba monisa Koffi ave wana muto buzoba mais ane muto buzoba ta mayele muto bombani aleki muto bombani aleki na mayele nge waze kande muto abombani bien pour depuis waze ka bombana totika jamais remona nulle part nge waze ko ata musata na susi atu akei opa buka ki muto po ko tasala ki muto to po abimisa ke nini apparemment nde ba misana mususu ba bomba makasi ko leka muto biso to yebi kende nani muta mayele songa mbeli onde songa mbeli bakumo beta ngo likofi te ka ye monda loba ke songa mbeli ba beta likofi te bato bazo bomba na wana eza ndeti no bebisa na ngana ba vieux na ngana sote mais ba vieux ndeti vieux waze quoi on est trop parlé na minute ko to akomelenga kaza na studio donc to zela pa boa ke lo na it ba onyo so ba ochaka oyebi ke vieux waze quoi pa beta babilo aboye pe mais ya cc siko
mais on comprend que alinga ki aloba moi eloko mo et ki na ndenge mo ya ba geste na mais Kofi vu que azane comment azal kwa mungala o baloba ke no ba tolongola soni to boka na mai a osala ne ba geste na mais ba waze ko na nyoso na ba ngiama ba vi wana nyoso ba leader wana ba nyoso baloba na bangoka nyoso wana ya ba mabe. OK, voilà au moins tant tout ça là parce que nous sommes des journalistes, tout ça ba chroniqueurs et tout ça na pona ko analyser, tout ça na pona ko lukaka ko bon. Ça c'est pas que nous sommes contre Kofi Olomide, c'est pas que oh tout ça ce qui na ba règlement des comptes non. Et ça que tant tout ça là Angela, tant tout ça là. Obi ke ba Kofi Olomide le bazaba nde ba lobaka ba patrimoine. Sur le plan musical ba Kofi Olomide ça ba patrimoine. Tout le monde là qui en awa na matanga ya papa Wemba. Tout le monde. Et ça ba bloco auto ça na posta Kofi Olomide à vivre ngo avant akufa. Parce que 3 jours tout ça qui pour coller le papa Wemba. Oui, bien sûr que ça là qui en famille na que non voilà et nation et rendre hommage à l'artiste na bango. Mais papa Wemba za qui on a été pour ko vivre ngo. Alors, on aimerait c'est que Kofi Olomide de son vivant, il peut assaler la biso pelo comme autant pour vendre non Kofi Olomide, tant est tout le monde qui a on c'est là qui papa Lutumba Simaro. Azaki na nous vivons. Oui, que Kofi pas azwa 4 kora. Yango ba kora oh ba pesara jour kora 4 kora. Et puis moko nani président na biso auti kolonga président sortant Joseph Kabila azwa ki moko Kofi atikala na 3. Omoni kilo wana ba pesa. Voilà, toujours na même fil d'idée wana. Kofi Olomide ba benga ke kurata koraman. Ezaka par rapport à la valeur au incarnaka na tawana. N'habite Shadrach Marayula a incarnaka ba valeur moko boye. Parce que ezé logo o salimaka penzate. Mais azaki mutaliboso surtout en Afrique centrale awa kozwa 4 Corans na jour moko na soirée moko. Alors tout ça pour ça ba bloka bongo. Parce que so bituta ba Kofi Olomide baza ba niveau moko na ba Yusundur baza ba niveau moko na pourquoi ça na ba Alpha Blondy ba bloka moko bongo. To na pour ça Kofi Olomide moko boye. Oui. Kofi Olomide moko za comme patrimoine sur le plan culturel. Est-ce que c'est impossible? Papa Lutumba Kufa qui n'a noté, mais tout le monde qui déjà a na Willery awa, bah c'est là qu'il y a déjà monument. Et puis ça a déjà à consommer déjà. Bah on est oui, à consommer déjà bah hommage na yewana dès que les vivants de balbaka et mon vivant. Donc ni Kofi Olomide azala exemple. Tant on fait pour gaz na koma texte mon batal mon pas critiquer texte. Tant on bien affilié na komelo mon pas autant texte oyo. Tant on quand pas nga comme tu rappelles na mutumo pe mayele na mboka na biso Kofi Olomide a otala pe a oyoka pe texte oyo. Est-ce que c'est impossible tout ça pour ça ba Kofi bon c'est pas que nous sommes contre Kofi Olomide mais est-ce que c'est impossible parce que tu as vu que pour naye est possible pour Kofi Olomide aza mutu et salaka asala ba futa jalo ba dino ba aspirine ba sans anesthésie ezaki ba composition ya Kofi Olomide. Donc c'est ce que tout ça na pour ça tu vivre sur le qu'on n'est pas Kofi. Est-ce que c'est impossible? Non, mais je pense pas que c'est impossible. Kofi Olomide quand de olobi wana aza icône aza moto yondeka olobi emono vivant. Tu penses que ezana bato balinga Kofi te o bazalara derrière Kofi te na ambien bazala derrière Kofi te ambien. Dès tu veux dans ngai Angelou Central en direct de Paris. Nana ba vieux belo bazala pemena na Kofi. Bato mayele pe. Bato ba démarrera il s'agit de démarrer Bouzoba à démarrer Bouzoba il s'agit que non on a né mayele à on a né mayele. En tout cas Kofi c'est impossible été. Déjà au mozolo ba que non aza mutu moko ya mayele aza mutu moko to kokanise na bato na nyoso ba au sommet. En tout cas j'espère que loko basali oyo eko zongisa Kofi en ligne et côté ya déjà zo ba appel de GBL ba message na WhatsApp ebele oyo ayoki ndeka ba tupe ba pesara autorité morale conseil na veille à problème wana et non après problème wana ba pesa ki conseil maramnyo ceci là qui donc ndebe ezaboé maramtu esila nango et loro ba censurer 8 chansons et nango 8 chansons et nango pe makambo mais nango il kambute po esila nango même à Félix Oazé capé oui que Félix Oazé capé a déplorer qui manière oyo ba traiter qui Kofi Olomide parce qu'il s'est dit Kofi Olomide azam artiste azam musicien mboka na biso ce que ba traiter bongo lelo et que ngana encourager bo lobi tango e komelanga et bongo lobi kutu Kofi Olomide ba traiter bongo bo venanga njora nani ami benga nani
musique abimenga comme morceau américain boy tout na bosani ndeti yenjora tara ba vidéo nde tambola olela ba traité ndenge nini héritier watana be fali pour babango nyonso wana tano Kofi aza mukolo na musique o aza veut na bango ba traité bombo ba petit ba leki baza nsimane en tout cas ndenge ba traité ngaku na roza na sentiment ya otango na statut. Si on a monnaie, on a statut à Moutoufouna, les canons la monté. Donc, ils ont payé sa passe. Au moment où ils ont comme yo po bangaka. C'est quelle manière, c'est quelle façon de voir les choses. Pourquoi Tolinga n'a raté? Pourquoi on ne s'aime pas? Naba obazali banana biso to nakati pourquoi bolingo ezate? Mutu bazo traité bon mais yozo koma lisusu ozui, omi benga rambo. Puis, est-ce que Kofi Olomide peut apporter plainte contre Batouana? Oui, moi, je suis pour. En tout cas, mon vieux Kofi Olomide, je suis vraiment pour ça. En tout cas, si on porter plainte, c'est bon, on porter plainte parce que... En tout cas, mon frère, bateau qui okanga Kofi. Tala ba job azaki pemben wana so bato censure. Je le dis avec je sais pas comment dire. Censure kanga mutute. Censure azawana pona ko contrôler yoka. Non bateau parce que na ne basala ki wana Kofi akoka ko bima te ba tchena katikati. A ko sala boyete parce que so asali bo ezali susu comment est-ce qu'on dit ezali susu problème que non pour ani osali boye comme isu ba mandat blo mo ba mandat so lo mo ba benga wana na ba policier et tout. Akoka ko sa bonta akoka ko bima te na manière ba kangela ke ba yaki ya ko kangaye ba kote bateau yo bazaye pembeni wana. Mutu muso azo yebisa Kofi kanga munoko na yo pesa téléphone yo zolo ba bon ami moni sakuta na sima caméra. Tu penses vraiment na ndenge akiti na ketchwana Kofi boy na makolo amona na Kofi a senga Kofi ata $10. Kofi a sungia muso na 10,000 Kofi a pesa moi Batouana. Excusez-moi ya benga moi batu parce que ba pesi Kofi honnêteté moi Batouana pe ba bina nzembo wana. Mais comme ba sengi bango ba ya ba mi moni bango po ba yebiki ya ba kanyinde patron mo ya musique ba pesa ma pe makambu ba tala ma pe na internet Batouana. Voilà, merci beaucoup Angela to aussi service. Tala statut na ngai. Tala statut na WhatsApp. Tala statut na ngo mona. Na lobby ma peka solo, minoko solo. Mais Kofi andimi na ye po nga kenda ki wana azwa traitement. Andimi na ba maboko ane simba ki ba ona minoko wana na ba solo wana et tout fa ki eme ane lo salate. Yo bi combien de voitures Kofi ate msalibanda. Na ndimi na nga ba commentaire ba finga ba lobo ba finga ba loba nyonso. Je respecte Kofi Aza homme marié, je respecte Kofi Aza parent. Ana bana na yo na minute ata bana batona ba zaye pemene wana. Quand nano il y a petit Didiston to asuka nani Del Piro Del Piro hein tika buzoba Del Piro wana ba wana mi bale wana ata na compte na bango na compte à moi na wana ba hotelema ata muketa ata na songete ata mukete donc tong na moni vidéo na ki passi nandimi nanga censure pour nika ba censure abisoté parce que la paix système père roya ro censurer biso gérer sur la tête de mes enfants c'est na pardon lobby que non téléphone nanga pardon je jure sur la tête de mes enfants nazo benga te botika na simba oyo kanisi ni téléphone o muto iba te na oyiboyi baté mena simba téléphone nanga yango nde vie na ye yango nde ba compte na ma ramener nyoso za nkato boso ebungaki ba numéro na ye eza na kati ba compte ba azana droit simba téléphone. Et pourquoi ceux qui n'ont pas bolinga bokanga mutu bo wele la pe téléphone ba wele la ba mbongo surtout ba policier ou bien surtout ba to ba pona nini boya gaga liboso chomo surtout ya Kofi eza très cher pona nini et puis na ebike to bani na biso de OK na suka na okota pe dossier est-ce que ngane na zabo jeune fille donc kande na vandi boy ngana ko manquer mama chala mwana. Je peux jamais manquer Mama Tchalam. On a un problème. Tu as un problème. Anya Star a serre nanga zaï danseuse après pour na yo surtout comme chroniqueuse. Après pour na éviter soit comme ça sur ma kamni wa salana. Ngana zolo bela pona Mama Tchalam. Moi j'ai une maman. Et lelo c'est na tche Mama Tchalam on appelle sa maman nanga no beto ma Kofi. Na beto na Anya Star. Kofi. Oh yo finga mama nanga ndeni. Pona nini Mama Tchalam on azana bana azana baba nièce azana batu bele yo ke finge pona nini paraît-il qu'il y a boti soki na mbala Mama Tchalam moi na ndenge to na respect ngana pesa ka le vieux Claude de Machala le mbingazor le vieux Claude Machala donc ngana koti na ba sale bêtise ote et déjà na lingana ko kotsa non ba mibali na makambo te na longola ye
non mwana za mobali ya mère na ebité anya comme otengele biso kombo mo ya mwasi ya mama ya vieux Claude Machala so kombo nini wana na no toyoka pe kombo na te biso toyebi mama cha ngana mona tangu nanu ngwasu mezalaka nanu côté ya ina tangu ngwasu mave komana na wile tangu ezana kati ngaba no mona vieux Claude Machala na mama cha la mona mais na tikalo mona te na so ndenge nini mais lelo ekomi pona nini biso ba jeune fille omoni ko lia biloko mikolo omoni ko lia biloko ba mère on a lo baskoni omoni ko lia biloko mikolo nde komisa biso bilobela anya star lia biloko ba mère oh oba wana za nini elobisa soki mwana komi impoli mwana komo manquer maman respect tala bien surtout wana so aza papa nete seke babeta na se seke babeta ka cc maman yebite mais mwana akomi sko na moi jalousie mombo est-ce que anya na respect obiso nyonso to pesa ke abinisa mokili akobanda oloba ke non oh non ma chala mwana pe journaliste anazo ebise mama cha mwana ye kutu mama eza atina te ya bete ka mama chala mwana abete coup direct. Voilà, donc comme la mise en soka, s'il faudrait laisser un message na Anya Star, message nous ani. Pour la mono commis déjà. Anya Star zala tellement poli. Mama Chalamwana aza mama oyo biso tout. Eza kumbili ya bela benga ke mama mbili ya bela benga ke mama Chalamwana. Mama mbili ya bela o aza muna mukolo. Awabe mama Chalamwana. E bongo yo nangai o tozaba mpuku. Et pas liboso mama Chalamwana. Pour nini impolitesse. Eza bien te soki obimaki soi-disant ne bato ba lo obimaki na papa Claude Machala obimana était là c'est ta vie privée mais ko déborder na bêtise te mama Chalamwana koki ko enlever ote prévenu nezo la que mama Chalamwana enleva kio peso ba enlever ba betu ata makofito vimbite batiki bon wana quel enlèvement ya soin comme na mboka parce que na yebi que so ba enlever ba ko kato bilamba ba ko vimbi so quel enlèvement ya propre bon ba betu ata mbata te lote en tout cas ça na respect mama Chalamwana et mama azana bana azana ba nièce azana ba neveu ope ba ko lingelo boule ope ba ko salelo mi pesa moi kilo wana po biso tozo respecter bino to respecter ba mama Chalamwana pesa mama Chalamwana respect po makamnyo so bonga et tambola pe bien balobi ba nzambe na biso aseza ba parents mama Chalamwana ta bota ote na libumu 9 mois azana mama na parce que to pesa ba on respect en tout cas message na nga clé yango wana to kabwana yo ba dédicace na yo puis et so pesa pe contact na yo na batnyo so bosse pe ba ko en contact en tout cas ndena na kanda déjà boyna na posa ya pesa ba dédicace na ngate na be na posa pesa contact na ngate na suki kawana. Voilà, merci, c'était là Angela Poupée Barbie, question de parler d'actualité et nous l'avons reçu pour vous très chers amis du www.congotempérature-tv.com. Voilà, un grand merci déjà à cette grande équipe technique de Congo Température, un grand merci à Shadak Marayul à la prise de vie, un grand merci à Kenzo à la régie finale, un grand merci déjà à Kiti Kapinda R9, Igor Mitou, Maman Mirador, présidente de l'association Mirador, l'espoir fait vivre depuis Paris, un grand merci à HK les Barons depuis Turquie, un grand merci déjà à Batuno Soubasista Kibiso, Vali Tamboué, Junior Mbouyi, Dardine Timba Newman, Jordan Kambala, Tshisekedi du Messier le Noir, Nabou Santé Lionel, et merci Pinabino Soubouza qui et surtout aux s'abonner première fois à la chaîne Abisso, au CP Lomakasi. Gros bisous à vous. Mon entier, Botalelanga, Congo Température, ya Maman Rosette et la fleur, Nadambou. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika.